Grande émission aujourd'hui, l'émission qui va devoir nous aider à passer des bons moments. Vous le savez, cela a déjà été annoncé par le premier citoyen de la ville. Bientôt, ça sera le déconfinement, mais aussi, cela ne nous amène pas de pouvoir nous dire qu'enfin, fini cette pandémie. Cela va devoir nous amener à vivre mais avec toutes les gestes barrières possibles. Donc faisons trop attention, fidèles téléspectateurs. Nous sommes appelés à continuer avec cette même allure. Porter des masques, éviter les contacts, sortir quand il y a urgence, mais sinon, restons à la maison. De la même manière, fidèles téléspectateurs, vous allez devoir comprendre que cette émission d'aujourd'hui, nous allons pouvoir la dédier à quelqu'un qui est si spécial, quelqu'un qui, moi je dirais, compte beaucoup, surtout pour nous. Une émission que nous allons dédier au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour son anniversaire. Au nom de toute la grande équipe de cette émission B1 Musique, Monsieur le Président, nous vous dédions cette émission d'aujourd'hui et j'espère que, où vous êtes, une année de plus, cela va devoir vous aider à pouvoir encore multiplier des efforts pour qu'enfin, ce que Dieu a mis en vous puisse nous aider tous et que le Congo aille de l'avant. Voilà pourquoi nous vous dédions cette émission d'aujourd'hui, B1 Musique. Merci beaucoup à la grande équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne, c'est toujours avec Edni. Fidèles téléspectateurs, juste après ces déconfinements, soyez-en rassurés que nous aurons le stock prévu avec la grande équipe de Eddy et Niki. Edni, vous serez tous servis parce qu'il y a tellement de demandes, mais vous savez, nous avons traversé tous ces moments si durs et cela fait que tout soit bloqué. Donc, soyez rassurés. De la semaine prochaine, si tout va bien, nous allons devoir vous donner l'idée où est-ce que vous allez devoir vous en procurer, surtout cette marque présidentielle qui fait la fierté aussi d'être congolais. Et de la même manière, j'aimerais bien dire un grand merci à Orange RDC. On ne change pas l'équipe qui gagne. Orange nous permet de comprendre sa grandeur. Tout vivre bisotou bajour na banda tout comprendre. Il y a connexion et connexion. Mais quand tu veux être connecté et à la fois connecter les autres, il faut penser à Orange. Un grand merci à toute la grande équipe d'Orange. Je suis fier d'appartenir à cette grande équipe. Un grand merci aussi à la fondation Trésor Moutiki, clin d'œil spécial à cette fondation qui continue à prouver à travers ses œuvres que ce sont des œuvres vraiment qui se font du fond du cœur. Un grand merci à toi, Trésor Moutiki. Fidèles téléspectateurs, débutons cette émission avec les savoir-faire de Mukentonga, Maïfoudre, tous, Didier Lacoste. On regarde, on s'est suivi de partout. Vous êtes tellement nombreux à envoyer des messages, vous êtes tellement nombreux à nous appeler, surtout pour ceux qui pensent qu'ils peuvent bien faire partie des sponsors de cette émission. La porte est ouverte. Hein. Prenez contact avec nous, nous restons à votre service. Et aussi, pourquoi ne pas dire un grand merci à tous nos téléspectateurs d'Ituri, hein, chez le couple Salama Désiré. Clin d'œil spécial à vous tous qui nous suivez de ce côté-là, à Dourba. Nous sommes de cœur avec vous. Et un grand merci comme ça, de partout où vous nous suivez. Un grand merci, merci. Nos frères de Brazzaville, clin d'œil spécial à vous. Pointe-Noire, partout, je vous dis merci. Fidèles téléspectateurs, de retour sur ce plateau, j'aimerais bien directement voir notre invité parce qu'il y a tellement de rumeurs, il n'y a même pas une heure du temps, son téléphone va craquer. Par quel miracle? J'aimerais la voir. Lui qui est mort, mais après déjà ressuscité, je me pose la question comment il est ressuscité. Il va devoir nous le dire tout à l'heure. Il est là. Je vais me lever pour l'accueillir. Les chemins. Ouais. Bonjour et bon dimanche. Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs de B1 Télévision. Bien habillé, hein? J'aime bien. Merci beaucoup, papa. Vous aussi, hein? Vous tous les jours d'ailleurs. T'es un gars d'Edni. Non, vous avez Edni, Tu as ton micro? Ça va? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. À Sali Keto, la Mukanatongo, Alelo, vraiment. Et dans le but, ça va. Nakasi Batnos, Balandinga, Bagangi, ouf. Enfin, Yewana. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, papi. Le matin, et Bandana à 3 h du matin, 4 h à 7 h, 8 h, téléphone est bandolé là. Et Nakoufi, Nazana Bomo Issoute. Oh. Je ne comprends pas et salami ndengeni. Nazo iba pe ko expliquer ba tout le roni salami mais bande ko batala kakande naza donc on a la muki
na la muki onto la muki ndeko la muka mais akufaki te na seku non na uto la muka lokola nzamba pesinga pe malokola pa pesio. Donc papi je comprends pas qu'est-ce qui se passe, mais gloire à Dieu. Na habité message ni to langage ni neza na sima ya il y a un message, je commence à demander, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et là, on dit, allez, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu continues à respecter aussi les gestes barrières? Bien sûr. Comment tu t'en sors avec... Non, c'est très bien. C'est facile? Ce n'est vraiment pas facile, mais en tout cas, il faut s'adapter. Est-ce que, vous savez, ceux qui ont été malades, ils ont un matériel didactique. Ça veut dire qu'ils ont un alors pour empêcher aux angotés il faut ça la gana na masque na ngai na sukoli pe maboko na ngai donc je crois bo sala ngoli ndenge moko na ngai ko sala mutu makasi te parce que eloko ezomona na te babundaka nango na technique parce que combat aux nango eza ennemi qu'on ne voit pas azana mupepe on ne sait pas kokutana côté nini donc faut être très prudent mutazo yebso keba alingi yo parce que soko zo sala attention te en tout cas na ko regretter ponga na ko yaka kolela. Mais nous allons nous asseoir. C'est vrai qu'il y a à boire et à manger aujourd'hui. Aujourd'hui, Natunanga déjà dès le départ. Parce que ça fait longtemps aussi. Non, ngai nazalaka na tabouté vraiment la TV. Ok. Na tabouté. Au moni ceux qui déjà comme ko préparer mituna batuna yo, c'est que quelque part aux na agenda caché. Ah, c'est ko banga makambo. Aux na makambo ko zo banga. Je suis devant le Seigneur. Avant d'ailleurs on a bondeli, je suis très clean et je sais que on a goloba awa ezapon édification mutumo wazo talangai pe batunyo so wazo talango bazakole la part de bolongo la mai na miso. Christ est vivant, nous avons encore une mission sur la terre que Christ na nous atiki te biso tout akati angote. Donc kola nzambe na na lobi nonté croyez que la vie ezana nous kat na biso. Voilà. Confinement oblige, le monde s'est arrêté. C'est vrai que l'activité n'y a pas sur place, mais la grande surprise, on t'a vu, nous émerveiller. Ça, je dirais, c'est ma bonne nouvelle d'aujourd'hui. Avec une chanson qui, à la fois, nous cherchons à comprendre, est-ce que c'est une chanson, comme nous disons, religieuse? Est-ce que c'est une chanson patriotique? Est-ce que c'est une chanson dédiée au chef de l'État? Est-ce que c'est quoi l'histoire? Merci beaucoup papi pour la question. Na koyebisa bande ko bautala ngai awa ba catégorie nous opesi ya banzembo wana certes ezali. Ba chanson religieuse, ba chanson patriotique, ba chanson mais yangai nazolingo nazo ba catégorie na tiangote nazo benga ngo une chanson révélatrice, ça veut dire c'est une révélation. Picheno ibi nzambe apesa révélation na mutuka ka soki amoni na passion ya eloko moko. Soki souci moko ezo sala yo ya kolinga koyeba eloko. Bible dit sangai invoque-moi, je te répondrai, je te ferai voir les choses cachées que tu ne connais pas. Pour invoquer Nzambe pour révéler, donc Nzambe faut sentir qu'il y a un besoin. Alors, besoin où Nzambe va révéler, ezali pour une édification ya mutu moko. Ngai, je ne suis qu'un tuyau, oyo ba branché na régie des eaux. Mai eyeti na lopango ya mutu. Mutu azo bénéficier na mai amela. Mais parfois tu remercies à tuyau wana tembemi mai. Mais nous remercions Régis Jésus pour y taper si biso mai. Mais to bossa na ratam sous Tio. Tio azali serviteur de Dieu. Azam muto yo Nzambe a utilisé ka s'il faut amener quelque chose il est pas ya muto. Ko komisa message pas na muto. Bande ko ba traiter ka biso penza te. Lokola bato baza ba parti pris tonine non. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Na ko la bonzamba yebisinga message pour na papi. Na bombelo message na yote. Ateza en défaveur na yo. Mais lokola nzamba yebisinga yango. Na oyebisa yo yango. Yonde muto yeba kozwa garde. Oyeba qu'est-ce que tu vas tirer comme conclusion, comme leçon na message na péché. C'est à toi de discerner. Mais moi je suis là pour t'amener le message que le Seigneur m'a donné. Quand vous amenez comme ça, il y a message au lotindoto.
Ndoto, vision, voix audible, parole par parole de sagesse, tout ça un message. Frère José. Ouais. Bosko so loti ndoto. Ndoto c'est ngana permission te hein. Oyebiti. Ouais. Ndoto eza olali na yoka ka oloti. Toza batu ole kaka na vende de la justice, ole kaka matonge, bandal partout. Mais ndoto eloko comme ça kanga et c'est ngana permission te. So oloti ndoto. Oloti ça c'est vraiment un ndoto hein. Oloti fimo ya vende de la justice. Oui ba fio ba tele mana vende de la justice. Ouais, ouais. Oui bon. Dans les karawana na mona bango tamsusu na butu. So il est loti ndoto yo se retrouver pe wana o sa ninyo o kende pe. Pour un message. Non non. Na ndoto nyonso ezaka na discernement. On est-ce que discernement na ngweta? Te, kasi ngana yo tuninga question, réponse yangati. So lo tape bandoto ba wana. Non non non, tu kana expliquer kasi yo tuninga ke yo question ezaka misa tu ndena mine. non, Yo tunanga moko ngana yebiso réponse. OK. Tant on a l'autre ndoto moko que j'ai passé là-bas et na komi place wana na koina ndumba moko ndengo ngutoloba. Kasi yo bocha ngomba bete fa oloba ngo vérité kande na oloba. Na kutana ndumba moko na boulevard. Sekonga na oleka na vende la justice na kutana ndumba moko na kati ya ndoto na freiner na bimi na ndumba wana. Eza message. Il y a un message pour nangata on la mukana tongo. Il faut na yeba elingi loba nini ndoto wana. Qu'est-ce que Dieu veut me dire par là? Est-ce que na otambola bien? Est-ce que ndumba wana lokola mwasi aza message te lokola église ngai na messager na kenaye kobima na ye? Est-ce que eza message moko te ke nazo kendo communiquer sémence spirituellement? Est-ce que ça a été ngai na komi prophète pour na pesa eloko moko ebikisa église eza na ba discernement ebele yango na bi prophétie ba yambaka ngo ka biyamba yamba te. La Bible dit qu'il faut éprouver, il faut examiner pour savoir si elle vient de Dieu, la prophétie. Bah examiner quand on attend d'autres, bah ben un discernement bah d'autres pour anine. Pour muto ya yebi spirituellement a discerner ba message au lobby n'ingelo ba boye. Nzamba l'action ngo boye pour ça la boye. C'est comme ça. Mais avoir le nombre, tozo ngana nzembo ko kasate na bosani. Non non non. Tokovanda. Ngala azana yo. Basel na nzambe bozebele makamwana nyonso o tozo vivre lelo na mboka na biso nzamba wala kisabino te to sa nini. OK ngana za musali na nzambe chantre na kat l'église toza na basali na nzambe don babengi bango le saint ministère, ça veut dire bango prophète, pasteur, les serviteurs donc que le Seigneur a émené captifs et a sali bango badon à l'église. Baza ba ministre de Dieu. Na sali na katanda nzambe tozala basali na nzambe ministre comme service. Biso za ministère service. To sala na kati ya na se ya don ya ministre de Dieu. Ça veut dire pasteur azam ministre de Dieu, ngana azam moi na kat l'église je sers sous le don de mon pasteur. De naza sous le ministère du pasteur. Grâce nous sur na cause arango, ba bengango ministère service. Et un ministère don dans l'église. Alors, et que seigne batunyo sauté nzamba ko révéler bango makoma minene ya mboka. Ils ont la catégorie na grâce ils ont ba grâce. Il y a ba grâce ya nzamba pour na rapena ba prophète oyo ba lobela ata na tango akala. Les akina ba vrai prophète, ba grand prophète on nzamba za ko utiliser na ba jeune prophète pe bazalaka. Lelo yo ba pasteur ba papa molimo na biso banani. Dieu peut parler par tantôt d'une manière ou d'une autre. Takolobela pe ndeke nyama bonzamba lobaka. Alobela pe cheval a Balaam na nzela Balaam a Matthias okendebo nzamba zo lobela alobeli cheval. Dieu parle tantôt d'une manière mais si koyo na kati ya domaine ya biso église Dieu parle au travers ya ba serviteur na ye oyo ba établir. Akokipe kokita aleki serviteur aye ko parler na muto aza ministère donc à la kati église ba o baza ba don en prophétie ba don ya nini ba don en guérison na kati église nzamba lobaka na ye mais soki alobeli ye ndengo wana il faut muto na fois ça lokola Samuel omoni balobeli ye akeye akekoyebisa nini tata na ye ya molimo ke nzamba yebisinga autant nzamba yebisinga boye
pour prophétie wana eza na se ya ministère donc ebima libanda il faut muto yo nzambe a révéler na kati na église akuta na pasteur na ye a expliquer yango tala ndenge nzamba yebisi ngai. Maintenant Dieu va ouvrir l'intelligence ya pasteur na ye po ba makambo nzamba yebisi yo elaxibo ndenge Samuel akena osala pa Eli nzamba obenga ya zo comprendre te netango Eli abiso ka bengi yo mbala o loba na ye mais voici Seigneur parle-moi. Au moins, c'est coaching yangoanande. Donc, biso tozaba oyo bazwaka coaching na se ba pasteur na biso. On ne peut pas tozwa likambo to lection on bala mokono ezalaka checker et pas ba pasteur na biso. Ce que yo nzembo pour rentrer. Na yebisi yo nini pour koma pe na studio au sala na texte o yana bisoti to komi une étape alelo. Te mais pasteur nanga zotala ngai, merci mon pasteur Didier Nkulu na mama Malachi. Nzamba pambola biso église na nga pépinière na sala relo te hein so na leki na mboka pasteur na nga te tango nzembo sili na ke na zwi une inspiration. Je suis passé chez mon pasteur Nathalie Siango au comme une étape ya nzembo ndenge nini nzembo kota étape ya nzembo balakisio ba président na butu balakisio on va suivre la chanson mais sincèrement na bien nzembo zo sala baisse certainement mais na koloba boye bande ku faut pas comprendre que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Ngai ba période kaka confinement oyo nazaki na souci mingi hein pour ce qui s'est passé na mboka na ngai. Nazako bondela mingi kolela pitchen kala mingi te na okokisa 50 ans. Nazo Nzambe sous d'autres ici batoloka ba biso boye surtout na musana salaka penaza boye te Nzambe. Qu'est-ce qui freine mboka na biso pote makambo efungwa mabiso tozwa pe ville kwa baninga? Ozona invité? Te. Son abi vie ya Yesu Kristo ezali mais vie lokola vie oyo mumbali akoza nango atondi aza complet namte ya namte nous cherchons encore tozo milokela nanu simba boye simba album na teka mais na zwi nanu vite ende kona ngai to landa to koma nam to komite o kele bamboka mususu ba na biso boye mais nazo tika déjà ba héritage à makasi na comprendre la bandi sikoko banda ko raisonner na bi mes seigneurs. Qu'est-ce qui fait que quand on a biso mama kambuka eyaka? Est-ce que toko zo na kimia te lokola Salomon mukolomoka lobaki je mena la paix de toutes parts. To bandaka ko lia biloko mboka na biso, to bandaka ko consommer ba richesse na biso, to bandaka ko sepela nango. Pourquoi kaka toko ko sepela nango te que ceux qui kaka bandi boy, il faut ka ba désordre moko ezala. J'ai pleuré la nuit là. Nzambe otalanga na zana biwan na télévision. Et là là qui na souci lokola mutu akufeli. La nuit pichen. Nagulo kwa ndoto nzamba bisinga tele malamuka na lamuki bona ndoto na sambeli abisinga bandoko ma regarde un peu l'histoire de ton pays ndenge zala kita na yebi na ngango histoire wana loka kayuka na ngango mena chango kate Dieu m'a ramené au début abinanga tandenge zalaki tala na bandi okoma moi sinanga lamuki abinanga qu'est-ce que tu fais ngabi nzamba la kisingelo komoko garde silence la langa na zokoma na kosolano na tongo na komi. Curieusement papi nazaki na ba crédit na ngape na téléphone le Seigneur na monika exprime minga ina kota na internet pichen ba liboso na kombi na kota na internet na kota na ba document ya bakala ya mboka na ngai nazo kota ba document nazo kende toucher na obeta liso na TV car so na koti na document nzamba la kisinga sika nganazo soki na kombo Yesu na oloba na kombo nzambe so na koti na document nzamba la kisinga sika fanazwa na koti na document nzamba la kisinga film fonazwa na koti na bandolela maya miso bando bimangai pichen nabi c'est quoi Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ale ko bange bando salangai nabi ma message à kilo nzambe, est-ce que je saurais dire ça na ko retransmettre en bato est-ce que na ozala compris est-ce que bato ba sepela na ngai? Tu comprends papi? Na bando sambela ki makasi eye kat nanga binanga va faire ça. Na tongo la muki na bengi ba musicien na kena studio na bando pesa bango ngo pampa et puis eye ndenge nini eye na musique nango na rythme nango na ndenge na oyembela wana na yoki yango kaka ezo beta na mutu na ngai mbala mona bando koma na yembi style pona bosa na te na téléphone na voice na mutikala na mutu na komi makumaloba na kena studio na bando travailler papi
Il y a des gens qui m'ont écrit. Je ne les réponds pas. Mais il y a des Congolais qui ont un flatteur. Il y a une révélation. Il fait le culte des personnalités. Là, c'est un flatteur. Au leki bango, au danger, yonde, ata lobe lokote, abandika andengwana. Ta makolona au bien, au tambola loko Yesu. C'est un flatteur. Il ne voit rien, il ne dit rien. Mais quelqu'un qui amène un message, oui, papi, c'est un fruit de beaucoup de réflexions et de raisonnements. J'ai eu le temps. Tu es quand même conscient que les gens, oui, bien sûr. Je craignais d'ailleurs ça. Et quand je le faisais à Bakinzambi, ils vont me traiter de tout le monde. Mais Limbi Sangai Sungangai. Parce que si toi, tu ne m'as pas donné ça, en fait, les gens à la maison, j'espère qu'à ce moment, ils se disent déjà, mais Nzembo, il y a Nzembo Nini. Ayembi Nini. Dax, notre rubrique anniversaire, on va prendre. Mais je mérite quand même qu'on regarde la chanson. Je mérite. Volontiers. Comme ça, toi, analysons là, téléspectateurs. Et quand on va revenir, je ne suis pas contre les Mobutistes, jamais. Ni contre la famille de mon président Mobutu, je les aime, jamais. Le problème est que, nous n'avons pas ça conseil et pas à Bakonzi Amboka. Attendez, Papa Félix Antoine Tshisekedi Olandangaï. Le problème est ça, ce que vous engagez Mboka na maloba moko boy. Il faut s'assumer na yango. Oyebake, tout ce que tu es en train de dire, tu peux ou ne pas être sorcier. Mais la Bible dit, le diable rôde tout autour de nous comme un lion, cherchant qui dévorer. Ce que na habitude yo tata, obimaka na balabala mikono bisaka na yo. Bino boko bala passe bino, boko kufa boye, boko kufa bandumba. Bino boko salaka te mukolo moko boye, boko kumba ba pusu. Papi. Non, non, tu ne peux pas dire ça à tes enfants. La force de la parole. Tu ne peux pas dire ça à tes enfants. Quand tu dis ça, le diable passe en cours de route à Kamati Malubana, à Kangi. Tu peux ou ne pas être sorcier. Oza non dokite. Mais ba obengo ndoki pour na maloba oyolopi. Le feu maréchal Mobutu a dit qu'il est prêt, s'il faut faire le pacte avec les diables pour la paix du Congo à Kusalayango. Est-ce que vraiment le diable c'est apportera Kimia Mukoni? Il n'est pas le prince de paix. Le prince de paix c'est Jésus, c'est pas le diable. Moi je ne le condamne pas. Nazo condamné était bande konangai. Je sais qu'il était ignorant. Azala qui était ezaki moi ignorance parce que makambo yo faut qu'on dans le domaine spirituel. Spirituellement parlant, ayebaki na makambo za kolobate. Il faisait nakanda. Même si on a Satan to sala. Yazo yeba maloba zo ba wana ekanga maki. C'est pas pour na ko incriminer non. But ba mona teke to incriminer non. C'est l'histoire. Outi na Mobutu sauter mbala mo oyepa fachi. Président mo pas dans katikati na Joseph Kabila. Non. Ba président wana ya kati wana ba koyi ba victime. Ngaku na épargner bango. Pas na épargner bango. Épargner bango ndenge. Mais oui parce que bango ba yé ba tongi likolo hôtel ezaki mabe papi. Hôtel wana ezalaki déjà sacrifié. Hôtel wana ba tchaki yango ya lokwa ba pesi or diamant ozana diamant penza. Mais ba tie diamant ngo na kati ya scrément. Aussi bon. Bien que ça diamant. Par là qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire quoi? Mboka na biso ezalaki enveloppé. Tant kaka les déclarations wana salamaki. Mbala moko le diable a pris possession de notre pays. Azwa ki yango akangi yango. Akomi ko diriger yango. D'où moto ya koya ko bâtir lisusu likola hôtel oyo Mobutu atikaki. Il faut abananini ko sukola hôtel wana. Ko renverser hôtel dans ya Mobutu. Ce qui a silisi ko renverser yango a établir siko hôtel ya sika oyo akotonga abengi nzambe na kati mbala moko forme ye. Na ite sozo comprendre ngai. Soko yo kotonga likolo nde to vandi awa. Soko ezana eloko mo ya solo na sawa. Ata totie parfum. Ata totie parfum pichen. Nzinja oya. Soko to watuna mais bozo lumba sur la parfum kitoko. Bongo banzinzi oyo ba Holanda nini? Banzinzi nde balandaki oyo nyoso elekaki après Mobutu. Ça veut dire ils peuvent être bien. Ba kwa kozana bango buta malamu. Ngala zo ipsa na kombo nzambe. Ba ko yana bango pe na idéologie bien pour travailler pour na mboka na biso. Mais le kola ba batisaki likola hôtel oyo ezalaki na Solwanier, limbisanga terme et landi bango na nzoto. Nde salaki ke moko makambani ba sala esimba te po salité ezalaki.
ba comprendre ngandengwana c'est chose spirituelle ba zuanga na forme mususu te. Sikoyo hôtel ya lelo ndezongi normal. Oh papa. Mobutu asuki wana te. Na tuni question. Yo kana na kenam na deuxième partie. Et c'est ka tokota epena na libulu mulili na expliquer yo. Tango akei ko kata ba relation na biso na Israël. Bible lobi hein. Kolo na mukili azalaka na peuple te, peuple ne ezaka ba Israélite. Biso zomona oyo. To komi ba na Nzambe par alliance na Yesu Christ. Tango ayi ko somba biso alobi à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir. Nous sommes devenus. Mais Israël va devenir te. Israël Nzamba adopta bango. Hôtel ya lelo. Yango nde komi bien. Hôtel ya lelo après que tango a rompé na Israël Nzamba balola ki biso mu Congo. Aza ko pesa biso mu Congo. Lelo hôtel le président Félix Antoine Tshisekedi que je respecte, que je souhaite d'ailleurs bon anniversaire. Bande ko balongolanga makanisi ya flatterie. Eza makanisi. Balongolanga kaka, balongolanga. Frappeur. Babi o eza frappe ya dernier niveau. Et puis baninga no ba sepela notin. Ya solo. Oui. Na banque tin, na oye biso tout continuer. Baninga no ba sepela notin. Ba bengi ba biso ngala sal mabe. Non, biso to ba tout otala. Bon. Balimbisanga so ba sepela. Yo baninga basala i Congo uni. Yo sali Congo nouveau. Toza batu. Na za banque te. Na zo biso soko lobi Congo uni initiateur nango frère Mike, mon frère Mike c'est aza d'accord nanga na nzembo ko sakana te d'ailleurs kutu. Aza d'accord na yo na oyo boyemba boyemba na bango kuna okenda ko sala clip te. Na sala clip. Que je dis, okenda ko beta te. Na beta, na beta kate wana. To wana se le ka. Te to. Merci. To solo la ka Mike ola nanga zo seka yo mabe. Seka ngata wana mutu nanga, sepela note atandam. C'est ko fopo. Lobi nga saki na ye, aye biska to saki. Ngape lobi na sola ina ye, aye bi to sola ki. Nzamba pambolo Mike na ngai, Mike wani. Nzamba pambola yo, na bengi Mike wani. Donc lobi ezaki bien. Alors, hôtel la sika ezanini. Ngai na uto ebisoke, il fallait qu'il va renverser hôtel pour batonga hôtel à Sika. Na ebité président Félix Tshisekedi envoûté par le Saint-Esprit, asa envoûté na mulimo nini? Cette mulimo Nzambe kaka. Comment akoya kaka na batraso o Mobutu asalaki po ya ko. Oyebi na l'action Sika mabeuta. Limbisanga. Obtient la réponse en 30 secondes ou 40. Ouais. Mais total Sika mabeuta. Ouais. Frère José, sans parti pris, sans pouvoir coquiner dans le terrain politique, qu'est-ce que tu aimes chez le président Félix? Sa simplicité, le social, Azanango, et Azamutema Moko Yaba Papa. Je lui ai vu 2 fois seulement, mais je senti que je Motema Moko. Ok. T'as placement Béouta. Frère José, en 30 secondes. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez le président Félix? Ce que j'aime pas, c'est le président Félix. Nao kalikila ngonam. Nano yete. Nano yete. Nao lukango. Voilà penda kaiviana. Oh kangisanga wa TV. J'aime bien. Papa Lobaki, le peuple est d'abord. Tu ko sa nga boite na la TV ba no talanga au fait au moins question la tunio na zo ko na réseaux sociaux ba tu ba solo là na au moins ba réseaux sociaux ba Facebook en tout cas na lobi bien na zo ko na réseaux sociaux jo mo tuni muninga na ba commentaire olingani et pas président muninga n'est pas comme lié ngai en tout cas na sepelane na mona makambo zo kende bien en tout cas surtout pesier temps makambo changer tout il y a tuni muninga na e bon yo poko répondre ngai et lo nyo linga te pas président oyebi alobani abini na bibia na mona na réseaux sociaux pour congolais dara moni bo après lobby ba betri solo abio na nini ya ba mandataire ocho bima wa moi ba nomé bato amoni kombo nanyo sous ezongi nanyo c'est quoi asebelité ya bien sepeli ka te pour la bongo ba jeune ndeni ba occupé mais nanyo penza yé pas zongi sous. Bon dimanche. Bref. Non, mais on va continuer. Bon, allez, bon dimanche à toutes nos autorités qui nous suivent. Hein. C'était juste pour un peu rire. Amen. Alors, on revient avec vous. Qu'est-ce qui fait que Bino Basali
Bino bato bozo et biso na loyembo na nzela loyembo. C'est comme si beaucoup peut trop regardant du côté politique. Non non, moni politique to landango te poto kota kuna. Mais soko tcheka na politique te la politique s'occupera de toi. Eko to eko kota yo, eko lia likona yo. Oui, soko tche regarde na politique te politique s'en charger na yo eko ko ya likona yo. Au monde tozali a toza ba citoyen congolais. Et ngolo ba te que son aza politicien te que si Dieu me révèle quelque chose onga na ko loba ba priver un peu liberté d'expression nyo. Ndaza mwana nzambe. Je vais dire ce qui ne va pas na katamboka na ngai. Na ko loba na parlement te matin na nzembo na yembi o ezo simbate o ezo simbate ata bato nyonso bakoyoka nga te me mutu moko opianga lito ya lobi non il a raison. Peut-être ata minimum ya bato wana bakopesa nga raison et comme ça peut résultat peut solution na mboka. Nous ne sommes pas là pour être calmes comme ça. Moi, Nanzambo, mon qui par politique, moi, Nanzamba solo. Moi, Nanzamba solo, la Bible dit prie pour ton pays car ton bonheur. Ngana qui par politique, pour na kota, kuna temena qui par pour na surveillant. Yebi Jamal. Jamal, il y a pas autant que ça, pas toujours là que ça, tout la bango na ni na procès. Phrase magique à Jamal Etani. T'es na une phrase magique na olinga jamais ko beta le son. Ngana politicien te. Ngana le mina na vota la procès na TV. Non, c'est bon. Alors, j'aimerais. Au moins yo ma ben na onde yango yo. Ngana yedi les spectateurs, nous allons prendre notre rubrique anniversaire. Tu as des gens qui fêtent leurs anniversaires? Oui, bon, là je souhaite seulement un bon anniversaire à notre président de la République. Le président est Antoine Félix Tshilombo Fachi. Voilà, voilà, nous allons faire comme tout le monde. J'ai dit tout à l'heure que j'ai dédié cette émission au président de la République. Bon, c'est quand même un privilège. Hein? Ça fait toujours du bien. Notre rubrique anniversaire, on regarde, on se retrouve tout à l'heure. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, mes vœux les plus sincères, de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, mes vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, mes vœux les plus sincères, de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, mes vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, nos vœux les plus sincères, de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, nos vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, nos vœux les plus sincères, de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, nos vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, mes vœux les plus sincères, de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, mes vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, accepté de bon
cœur mes vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire. Voilà, bon anniversaire à vous tous qui fêtez. Hein. Bon anniversaire, clin d'œil spécial à Lina Mouvaro. Un clin d'œil à toi. Et je vais en profiter comme ça pour souhaiter bon anniversaire à Gisèle Mpengo, Madame Sam Mpengo Mbey. Bon anniversaire de la part de Déborah, de la part de Cole, de la part de toute la famille. Et surtout, il y a Précieuse Story qui te souhaite bon anniversaire aussi, Maman Gisèle. Et clin d'œil spécial comme ça, rapidement, à Jean-Luc Mawana. Merci à Serge Bilo de nous suivre. Merci à Solange Niati. Merci à tous les amis. Clin d'œil au Code mondial Willy Moucheni. Un grand merci à toi. J'espère que tu passes des très beaux moments. Clin d'œil à Lévi Paille, Nzambe Electro, Maître Ancien, bonjour et bon dimanche à toi, et Richard Chité, depuis Afrique du Sud. On revient avec vous. Non, Lélo m'a belle. Mais en fait, le téléphone doit continuer au Koufi. C'est quand même bizarre, bon, on a TV, bon, tout na, et c'est émission à Kala. Bon, en tout cas, nous sommes sérieux. Tant que nous avons besoin de singa sérieux penza. Na kufite na zana bomoi sango wana na yebite utu wapi le 14 le dimanche bandeko ba vérifier je suis là, je suis avec papi, nous sommes en direct na biwa na kufite bandeko, pardon, bana Matadi, bana Afrique du Sud, ya Luanda, ya Angola, ya Paris, ya partout na kufite na zana bomoi ngaye yo nazali boso na bino na yepo na ko démentir information wana, je ne suis pas mort, naza vivant, ngaye yo naza bel et bien vivant. Na papi Mboma, toujours ça la émission na biso calmement. Alors j'aimerais quand même t'entendre chanter. En tout cas vraiment. Quand les choses semblaient ne pas marcher dans ma vie, il a dit de ne pas m'inquiéter pour l'endemain. Je ne dépends pas de ce que le monde me dit. Ah oui, moi j'ai confiance à tout ce qu'il m'a promis. Oh. Je ne suis pas maudit. Oh, 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 oh. Aïe, 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 ça va aller. Oh. Aïe, aïe, ça ira. Aïe, aïe, je suis bête. Le chemin est très long. Nous allons en profiter pour présenter nos condoléances à toute la famille Mboko. Nous sommes de cœur avec vous, hein, Jenny, Johanna, bref, toute la famille. Alors, ça là, bien. Je suis béni. Est-ce que ça t'arrive à un moment de ta vie que tu arrives, il y a ta la vie, c'est que tu es aujourd'hui. Passé nayo, na oyo zalelo. C'est ce que tu prévoyais, où tu t'es dit, tu n'es pas encore là où tu devais être. C'est une bonne question. Pichena auto yebiso mikolo yo biloko parmi babiloko tinda kingana okamawa nzamba pianga nzembo ya Congo yo. C'est parce que j'ai regretté beaucoup, pas regretté, mais j'ai son habit à regretter, ça veut dire me connaître que Jésus-Christ est Azosunganga. Non, je sais qu'il est le maître des circonstances et des temps, mais par rapport à par rapport, na basu d'autres cieux, ba ajo ya biso yo, mais toza ba grand prêtre au sakanate. Piche nazo biso a solo. Tout na nzembo tunde to yembaka na balbum nyos to bimisa par rapport à par rapport. Te. Yango mona bisaki nzambe na lobi Seigneur, pourquoi seulement notre pays? Pourquoi seulement boy? Mais selon toi c'est dû à quoi? Hein? Non mais selon si on doit rester du côté artistique. Du côté artistique, je dirais les loso na bi na côté artistique ezolo ba boy. Biso na mboka na biso awa papa. Ba eza pasi mingi komona bato bazo censurer kokanga ba pirate na mboka na biso. Eza pasi biche banzembo na nga na bimisika ozo mona oyo ba CD na ngeza confiné na Chine banda na tinda ki on a mois de février, il fallait qu'il y a déjà na fin mars pour tout ça là déjà sorti tout est ka ba CD mais et confiné na Chine
ti sikoyo basede na noyete ngana na tekite na tekeli mutata image moko te mais pichen banzembo na ngai etekama na zando munene ezotekama bato si batiango na basede moi 3 clips oyo na ipen muto aoteka ngo etunanga combien plus à 1000 francs 1500 francs na koti retraite na bimi na sali na bendi ba musicien na futi studio na latisi ba musicien na futi ba clip yo oteka nzembo moko na 1000 francs yango nazo sa notre président bien que na yebi que justice na biso mboka ibandi l'état de l'état de droit ibandi ko sala ba tchela biso ba musicien rigueur côté wana parce que mboka na biso zomona oyo dans les temps ils alaki ndenge nini na ba frontière na biso bato bazo kendo pirater basede na biso à l'extérieur du pays bazo kota nango ba conteneur na ba conteneur mais zo leka na douane na service ya biso ya douane. C'est pour ça que je demande, je dis ekotaka ndenge nini ngana za na mboka na ngai me ba to sala nga CD banda ngai te pichen ngate mna sali yango basangisi yanga bazu ya frère Patrice na sœur Lombongo bazu ya frère Mike Kalambai basangisi basala ngo eloko moko batiango to teka et puis bazo teka ngo 1000 francs banzembo batebele ndengo na boteka 1000 francs ça fait mal. Ok na coin boye na coin na balabala pichen bat bazo teka biso na balabala na mboka na biso misusu bazo lo basomba flash disque carte mémoire to kochela yo musique ofele musique ozo fele ozo tia wana musique ofele oyo ozo tia musique ofele oyo yo ozo tia musique ya nani ozu musique wana wapi ozo lo ba somba ni carte mémoire na kochela musique ofele ozo okuta musique ofele bazo tia basangisi ngai basangisi Mike Kalambai bazo tia ba musique na ba téléphone ofele et puis les gens qui prennent cette musique là autant la Bible la plupart sont des chrétiens basomba la musique na biso lisute ceux qui déjà ont un téléphone ndengwana awosomba lo CD mukoni bosiko yo yebisa ngai je veux na mata na prospérer na prospérer na manière nini aussi longtemps CD ya ngai moko mboka na ngai ezosomba ngote bazo pirater musique na ngai basombi epa ya ba miyibi ya balabala baza ba reseller. En réalité, quand on a un frère, on a un soeur, on a un téléphone, on a un balabala. Vous contribuez au vol. Vous avez un receleur de malfaiteurs. Sincèrement, dans une semaine, on a mis Nzambe. Ceux qui ont ça, ça ne te bénit pas. Tant qu'on a un là, mbongo sengeli yapa nanga ba nanga batanga classe. Mes enfants bazo chômer pour yozo somba pas muyibi ya balabala. Et puis tu es content, ya koyoka banzembo na téléphone na yo acheté par un voleur de la rue. Non, non. Il faut avoir conscience que aux oies illégalement et bilo konyo c'est illégal, c'est fraude. Voilà. Dis-moi, comment ça se passe la solidarité entre vous, chantres, musique chrétienne, musique profane, musique kaka. Mais maintenant, dans le secteur Nabino, quelle solidarité vous avez? Naba pasteur, Naba Yembi. Tu penses que vous êtes sincère? Je ne peux pas dire non à TV, dans le Baka, oui. Sur la TV, tu as non. Dans le Baka, non, point ni. Na kolinga jamais frustré, des choses qui se passent entre nous. Et ça bien mingité, baïbake bisoba na nzambe, mais tozala na bakroka en jambe, et ça bien té. Mais ça réduit à quoi? Non, non, non. Et ça question motema ya mutu kaka. Motema ka ya mutu. Mais ngana ko sepela na ibisa bandeko yo ba otala ngai priez beaucoup pour nous. Bo sambela pona biso mingi parce que ndenge to botama to mena ba famille moko pe mususu ndenge pe ba comportement na biso ezala. Piche no ba ke muta ko za pasteur mais pasteur voleur. Amoni. Aza na moyibi kat na bien kaza pasteur mais esprit à moyibi etikate il doit faire l'effort à longola ki moyibi wana. Tango boye barabongo. Pourquoi kaka ndenge ota idée à Nzembo Awa, on a aimé Nzamba Lobina yo, on trouvait que c'était nécessaire pour Yemba. Tant où osa conscient, tant où tozo betali solo, tant où tozo loba, et que matin, midi, soir, bakawaneza, et c'est mieux d'ailleurs, yomo lobby, il y a des pasteurs, entre guillemets, pasteurs voleurs. Ouais. Yo, aussi dénonce combien? Yo, aussi courage à olobana combien? Que oyo, les exemples étaient pour un pasteur. Oyebi. Ko baloba so monindo ki bele la. Na utolo baboy.
Nzamba like so pendo zo nsibiso o like si makamu Mobutu aloba ki. Na utoloba boye. Bongo ya ba pasteur. Dieu ne m'a pas révélé un pasteur. Na pesi exemple, na lobi bien, c'est un exemple que j'ai donné. Un musicien méchant, un pasteur boye boye, un musicien impudique, boye izali. Mais et là on a koloba za boye. Et là on vivre kat na biso eza interprétation ya parole mutu na mutu azana na mutu. Est-ce que vous savez que chacun interprète parfois à sa manière pour nous privilégier l'intérêt de sauvegarder? Vous savez que quand tu fais ça, tu es en train de pécher. Alors, le verset moko, ils ont couvrir les sous pour s'échapper dans les cambos. Ça veut dire les gens sont plus intelligents, plus intelligents qu'Enzambe. Alors, que ceux qui font le mal, qu'ils continuent à faire le mal. Bato bazo se sanctifier, qui se sanctifie davantage. Et comme la tango papi, la Bible dit le Saint-Esprit lui-même vous convaincra du péché. Vous comprenez? Dieu lui-même enverra le Saint-Esprit pour vous parler de lui. Il vous dira toute la vérité. La minute où comme la tango asuka, comme la tango ya confusion, oh mon lili peneza li pichen, mo yezate. Ça veut dire pour opérer mwinda il faut nzamba peso mwinda. Et minito toza tona ba confusion makasi. Aujourd'hui ko simba nzete ozo kansango libanga. Bo eza mulili makasi. Tozo yebate ko yeba qui et qui. C'est le moment eza tango nzamba permettre yomoko. Le moment d'obscurité, le moment de temps de la fin. Ba tango wa mulili a confusion oyo. Parce que batunyo se croit dans le vrai aujourd'hui. Ce que l'obinga na sambe la rabi, oui moi na sambe la na leki on ensemble. C'est moi qui a le vrai Dieu. Tout le monde se croit avoir un vrai Dieu sur lui. Vous avez il y a un monde comment ça se passe. Mais est-ce qu'on a beau vous faites quoi? En fait, je t'ai posé cette question parce que je voulais juste avoir ta réaction. Quand tu as appris l'histoire du pasteur Mukuna, bonjour et bon dimanche, j'ai trop de respect pour lui. Qu'est-ce que tu dis? Je pleurais à moi. Je pleurais à moi. Quel pas tu as fait pour les réconforter, par exemple? Le pas pour les réconforter, c'est celle de l'appeler seulement. Pour bien téléphone et je comptais, si possible, faire un tour là-bas à prison pour nous là. Mais je prie pour lui tous les jours. Dieu m'est témoin. Je prie pour lui. Pour tous les saints, les gens arrêtés injustement, les gens ont besoin de problème, mais pour nous, ba serviteur de Dieu lokola ba trempe amukuna wana ba bata osakana ka pampa malambo te tazo biso solo quelque soit mabe moko ezali ba bata osakana pampa malambo te bato wana ba gagner ba ame belé pona Yesu ezana bato belé balinga ko kufa ba bikala nzana bango ezana bato mingi balinga ko se sacrifier ba zo mingi ba koti bazana séjour de mort ba ozela enlèvement pona ba mateya ba papa mukuna wana bateya. Donc, il y a des choses que nous, enfants de Dieu, ne peut pas toucher. Ça veut dire quoi? Film et téléphone. Moi, enfant de Dieu, je ne peux pas concevoir ces films. Je ne peux pas garder ces films-là dans mon téléphone. Et ça, il a quel mabé, hein? Et ça, il a quel mabé ma casse. Nalobi, hein? Ouais. Est-ce que là, l'on a l'étiquette, on a frère José Nzita, on revient humain. Oui. Est-ce que c'est vrai aussi que division mingi côté par Nabino Basal mais surtout Bayembi pour na makambu ya basi? Apparemment vous êtes manipulé aussi kaka na basi. Oya zagina oya tiki oya komina oyo yo félicitations au bala alliance yangoana, mais après il semble que il y a trop de divisions entre vous. Non, il y a deux informés ngai. Sincèrement, na yebité na kombo Yesu. Nanyo ba ota koswa na mninga na yo yoka yon tete. Ke ba mission moko ba weli mwasi. Chrétien. Et ça la rapé. Tete na moni yango te. Te mais na normal boye et ça la rana. Na ye nazana li solo wana te na mutu na nga ya mission moko ba wela mwasi na moninga ba. Na kota musique chrétien pe go ya que yo leader ya groupe obima pe na choriste. Non mais ça m'a bien hein. Les amabé sincèrement na monité na yebi ke cause à lango peut-être mais les amabé makasi pour anine ceux qui osent paraître cause à la moi na encadreur ya mutu et que ozo bimana ye lisusu kasi ozo si sangoya na yo ozalate
aussi sangoya no kozala encadré parce que déjà makambondo yebisa ya ndoto sangote ando zoyo léger ozo léger parce que mais en tant que humour okweya pe ceux qui a ça non kokweya ba moment faiblesse ezala pichen mutako za la faible moi combien de fois pour na kozala franc bandana koma mwana nzambe ti lelo to kweya na biso pe musu bambale belé pe oui avant na bala na kweya ka nga za franc na obomba ngo pourquoi so na kweya ka na biso ke na kweya ka olongwaki na masu lisumu wana ndenge lisumu wana balongwa ngo ndenge nini c'est juste avoir une décision aussi qui na yo mona sa moto mobi je ne fais plus ça na osala ngo soutenir na yo tango décider otiki muninga peut-être aza dans non mais aza dans fois zo décision la Bible dit souviens mais moi si wana bokoyi na ye yaza no na bolingwa na yo tiki tete mende na zolo baboye molimo mo santo eko simba yeso azotala ngai à comprendre que ngai pe na bimaki pota na zo ekaka décision j'ai pris une décision une fois pour toute ma vie je ne vais plus faire ça et na bandi ko bondela nzambe éloigne-moi de ça nzambe alobi si vous revenez à moi je reviendrai à vous je serai votre Dieu vous serez mon peuple donc ça so nzambe zongeli yo o sentir aux force moko na oyo zaki na ngote to benga ka Saint-Esprit yeka mutako pia so makasi olonga makamwa pichen muta oyebisa yo ata ba pasteur otalanga na TV o ba misi ba ndeko ba chrétien ke balonga ke kobo na ko piquer ko bimisa ba pake okosi. Ah bon? Oui, la Bible dit fouillez. Après si biso formule, Dieu a dit fouillez l'impudicité. Nous sommes nous ambazul ba kima, nzambe akela likolo na se. Après si biso formule ya ko kima kaka, ba ndambango. Nzambe pas ba multiplier. À Francis Molenga Njoko, parquet. Bonjour et bon dimanche à toi et merci à Bobo Chibos, Bobo Chibalabala, clin d'œil comme ça. Au moins, terre de Tendai de tous les jours, de tout le temps, de tous les jours. Trésor Mouti, que je reviens encore te dire merci. Eddie et Niki, la grande équipe qui gagne Edni, pour ne pas dire. Edni, merci beaucoup, Ndebola Tsakinga, vraiment. Les gens ont aimé. Hein. Et ouais. Puis, on a aussi le téléphone d'Abango et pas Batebele. Je pense qu'après le confinement, il y a un solo marché. Donc, merci Edni et Niki. Vraiment. Neige Moussangi, morale combien? On se pose la question et pourquoi ne pas dire merci à Carole, la baronne, madame épouse au colonel Pierrot. Bonjour et bon dimanche à toi. Merci à Bénédicte Lufungula, Tichou Manguta, bureau en marche. Il y a Jordan Koussa rapidement qui nous fait savoir qu'il vient de perdre son frère. Jordan musicien? Ouais. Oh là là. Il vient de perdre sa petite sœur au nom de Dolusa Ndongo, qui est décédé, bon, je dirais, hier, aujourd'hui à 4h du matin. Oh là là. Matin, il est en avenue Louima, numéro 20, à Bandalungwa. Sincères condoléances à toi. Nos condoléances à vous. Jordan Koussa. Alors, lentement sûrement vers la fin de cette émission, mais j'aimerais quand même, cette fois-ci, vous donner l'occasion à Banderoni au Soba Hollanda. Ouais. Papa Désiré Salama. Oui, merci, Papa Désiré Salama. Na moi, c'est vraiment la lingibino mingi. Zamba pambola bino ce que vous avez et vous continuez à soutenir la prière. Alors, si les gens doivent retenir quelque chose de ton passage dans cette émission, cette chanson, ça reste une chanson qui sera diffusée dans toutes les chaînes de télévision. D'ailleurs, je demande si possibilité, bateau nyonso balingaka Congo, batianga maboko parce que publier en la TV nyonso est difficile parce que je sais nga ba moyen. Oui, oya ko senga. Batia suma boko. Te na lo ba bongo po anini. Na olinga penza te batikela ka mokomba na pa chef de l'État. C'est pas seulement lui. C'est pas seulement lui. Bato nyonso ba kosepela ko sunganga et na ba télévision pour eyokana message o nzamba pesanga po bomba mateme po ba yokango. Alors lokola ba télévision nyonso ba ozana besoin ba zoyango bo sunganga et to kotisa na ba télévision nyonso afin que la message oyo eko telemisa congolais nyonso na otolo ba congolais longola elamba matanga. On a assez pleuré. Maintenant toujours quand on a traversé pour que vers la Canaan na terre nabiso nouveau et to liawo isa pour nabiso. Amen. Voilà, le 21 juin, c'est déjà pour la semaine prochaine, ça sera la fête de la musique. Vous le savez,
Nous sommes en confinement, mais bon, après, on est en train de voir qu'est-ce qu'il faudra faire, pourquoi ne pas faire une émission tellement spéciale. Mais on nous signale du côté de Paris, je me pose la question, à l'occasion de la fête de la musique de 12h à 2h du matin, il y a déjà un grand événement qui se prépare, barbecue géant, avec Shida Iboula, Kadi Shundume, Gelor Masungi, Junior Moukoul, Betty Kiala, Doris et Bengi. Un rendez-vous à ne pas manquer. Il y a aussi notre ami et frère Djonga qui nous signale le retour en force, pourquoi ne pas dire clin d'œil à toi, Mboshi Lipasa. Et clin d'œil à Serge Baindoa, Jackson Boliko, Manon Samela, Rock Bokabela Bodor. Bon anniversaire à notre petit, à vous tous. Alors, on va se lever pour clôturer cette émission. Non, on peut s'appeler Mbote. Si. Yango to ça c'est quoi. Arlette Vita. Bon dimanche à toi, Adoyoué, Anel Kabafosset, Sim Tesele. Bandeko nyonso yo batiaka émission en direct. Bandeko nyonso ya YouTube o bazolia pe mbongo ya mutoki na ngai. Oh, ya solo basala ko pe bongo. Nde to leka bote oleka direct na ba site talebele. Nzamba baxela bino susu ebele. Ya bango kasi on a nzamba baxela bango. Quand Yenzamba Lobaki, c'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain. Tu vois, Obozo Wana, Netingamo beaucoup Bengangapé. Ah, papi Oyebike, na côté on a émission na yo, mais bon, c'est juste pour rire, hein. Mais que Dieu vous bénisse pour ce ponga, pour n'engager moi, n'engager n'engapé au Tchadim. Té na boité on a dimité. Bazo salango di manière frauduleuse, c'est ça malamu. Té faut basenga yo. Ngana ne liki andenge yo choloba, moni semaine auto kendo. Ouais. Motomoko ba konti ba benga biso penza. Ya solo. Ba José Boyana Papio na Bovanda. Amen. Les chemins. Ah, je crois. Yo nzamba pambola. Ozala makamso lo baka alors ba prophétie mais kokisama pe. Non. Il y en a bien le chemin, merci beaucoup. Donc je crois bazota la bisopé, on a besoin d'ango. Ouais. Voilà, moi je veux dire un grand merci à DJ Beckham, Saturé Mwenze, bonjour et bon dimanche. Merci à Ange Diabanza, Lévi Tomeni, bon anniversaire à toi. Et merci à Junior Koulele, Dax Menayame, Lindel, un grand merci à toi. Bob Mfouka, bref, la grande équipe de cette émission, je vous dis merci. Ça a été un plaisir de passer des très bons moments à votre compagnie. Merci beaucoup. Moi, je vais te donner l'occasion cette fois-ci de penser à tous ces gens qui te sont chers. Amen. Mais aussi, tu vas clôturer par quelque chose de bon. Pas de problème. C'est là, maman Mboma Mbote, maman Rose, ma mère chérie. Maman Rose Mboma, Mbote Mingi. Dans zone de ma éternelle, à ça yo grâce parce que Bibezo va errer le mamel qui ont allaité. Amen. Et là que la maman là m'a belle oui Melissa mwana oyo. Parce que aza bénédiction pour na Congo na biso, aza bénédiction pour la presse na biso. Ce qui aussi li kaka ou finaye na libumwa botamate. Mais les grâces oyo tozo angote. Maman, une fois de plus, ozo mérité nzambe apambola yo mingi pona mboma. Osala malamu. Maman, je manque les mots. Ouais. Mon frère, mais tu n'auras question à souka na bima. Tout n'a pas souka mais ko déranger te pour onction déjà kota maman. So ko déranger ngo bebisi. Pour déjà maman ndaza na onction. Déjà na cha dépend. Ça dépend déjà tout n'a. Frère José. Yo mo penda en tant que musali na nzambe. Tango vandi utali vina yo. Au revoir. Il est papi mboma faut comprendre ya zala raboye na linga ka emingi nde pona boye. Ko sa ne mission za malamu mingi monte na katanda kuna mboti il est toujours comme ça. Nzamba pambola bande kono so bolandi ngai vraiment je suis très reconnaissant envers vous. Nako yebisa bande ko musuba otala ngai je suis bel et bien ici et José Nzita na kufite. Vraiment je suis vivant. Na pamboli bande kono so balandi biso de partout dans le monde na bosa na bandi na Londres na famille qui est dit papi qui est dit na famille noso qui est dit papa Lopango nzamba pambola yo na pamboli Clarisse Muzozo na grande sœur ya mwasi na ngai na pamboli Soba Panzo ingénieur Moudi Miyake na kiti na France na moni Marli Yalala na pamboli yo Marli Miel du ciel Christian Kasika Lebla Matondo na ye na Kinshasa na moni pasteur nanga Didier Nkulu na mama Malachi le pasteur Amos Mbayo Kitenge le ministre du sport et de l'azur vice-ministre vice-gouverneur de la ville Nerombungu Mbungu merci et puis condoléances les sous pour na matanga le kakilobi et na pamboli papa Igo Lotombo na mama mama Fatou na Bosanité papa Claude Mbumba na mama
Claudine Mbumba, ambassadeur de la paix. Napamboli, papa, bienvenue en Simbanda, en Sel, na maman Annie. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme, maman Annie. Merci beaucoup. Napamboli, bato à Lubumbashi, nous sommes talangai, bato ya Kolwezi, Nzamba Pambola Bino, ya Fungurume, ya Wapi, ya Beni Butembo, Namoni, papa Vermes, Bazola, Namoni, papa Stone Manoa, Namoni yo, Nzamba Pambola yo, Napamboli papa Kabea, Namoni papa Kabeya, Nzamba Pambola Bino, Apambola Batunios Batalanga yawa, Apambola Freddy Luboya, Nakati na Lubumbashi, na Pamboli Susuna, na Kupambola, Bandegolo Subatikali. Merci na yembe la Bino Tanzembo Moko, Nzembo na ko yemba Izaboy. Et na bosa na mwasi na ngai, Mama Rachel Muzozo Nanzita, mwana ngai Vanessa Fofo, Azana Kati wana, Namoni Lionel, Namoni Elinzimbu, Laetitia Kapopwa, Nzamba Pambola Bino, Botala ngai yao. Nazoye Manzembo yopona ibisa batu nyonso ke le Congo n'est pas maudit, le Congo est béni. Longola na monoko na yo langage ya koloba toteka mboka oyo. Po soki bateki yango bakopesa pe mbongo te. D'abord mutu akenosala marchander oyeba yete. Luko yebisa Nzambe, pambola ka Nzambe, à chaque fois que tu te réveilles, le ban Nzambe pambola Congo. O pambola ba autorité à Congo na biso, o mi pamboli yo moko. Ya on a zolo baboy. Quand bien même les choses semblent ne pas marcher dans ma vie, il a dit de ne pas m'inquiéter pour lendemain. Je ne dépends pas de ce que le monde me dit. Ah oui, moi j'ai confiance à tout ce qu'il m'a promis. Oh. Je ne suis pas maudit. Oh. Oh, oh, oh. Moi je ne suis pas maudit. Oh. Je ne suis pas maudit. Oh. Oh, oh, oh. Aïe, 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 ça va aller. Oh. Aïe, aïe, ça ira. Aïe, 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 je suis béni dans le bonheur et comme dans le malheur. Alléluia, je confesse toujours moi, je suis béni. Aïe, 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 ça va aller. Merci Nadina Mouvaro, merci na Mike Kalambay, Nzamba Pambola Bino, à Pambola équipe Nyonso, il y a Mélodie du ciel. Que Dieu vous bénisse. Merci à Papi Mboma et merci à tout le monde. Bana Poto Nzamba Pambola Bino. Bye.